kembo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa zambe na ngoya olati kembo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Nous avons mon papa Mbole, la ngaibino, ils allaient revenir la grande dame, mais avec un grand GK dans le contracteur. Ils viennent de tout, mais ça n'a pas eu de bassin, on peut ça conseil, les amis. Et tout les sous le lot na continuité, il y a fausse doctrine. Et au moment où na église pour infiltrer le corps de Christ, pour dévier basantu bana nzambe. Baenge bene bandeko ba image bozo mona ba photo to pe miniature bomoni tozu yango na vidéo oyo moyen to tshela bino yango ezate parce que ezali nudité na YouTube et les karaté bandeko nanga to meki kozwa juste moi les 3 premières secondes il y a vidéo parce que à partir il y a je crois 5e seconde donc ba maman yiluki na ebite danse oyo babini wana na mitakala donc moyen ezate do ya même pas moyen to tshela bino vidéo oyo bande konanga de quoi il s'agit quand de bomoni ba on na milangi na maboko prophète a recommandé bango selon recommandation molimo santu baya na milangi ya ba 20 abondela pona yango et bango ba kosukola yango bandeko pona ba mi petola et puis po ba attirer chance ba attracter ba grâce quoi chance libala mamnyoso ya malamu bandeko oyo ezosalema wapi na kati ya église pendant que baotinda nzembo donc louange toki kuna na ndenge kosakana te les amis ba mama ba yemba be ba danse na ba mbumbe ezotoka kuna mabina makilu ma David donc bazalaki déjà préparé certainement ezali coutume ou encore habitude oyo église wana ezalaka na yango parce que na monde ba mama bazali déjà préparé. Pourtant encore bandi ndongo wana babandi ba kidi babandi ko tombola maputa na ba jeep ba msusu balati ba jeep ba msusu balati ba robe ba msusu maputa baza ko tombola ngo et puis tant bazo tombola bandeko sans calbar donc allez-y comprendre mutax mais eloko te na se ba tomboli makolo likolo ba ko sukola tondolo bandeko na ngai ba ko sopa loboko moko zo ko sopa 20 wana vino loboko mususu ako nika tondolo donc tout en dansant tiki tiki bandeko onyonso ba pratique wapi na église dite réveil to kende wapi yango balobaki na bisa bino bandeko na ngai to koya to lobela makambo oyo à fond to fungola bato miso to expliquer bato banger to pe mayele mabe ya satana ezwami wapi oyo esali ke bakanga bato captive parce que na logique une personne censée quand même akoki komema na loyenga boye te na miso ya bato otika na bolumbu ezalaka te et eloko nini ezosala ke bato ba accepter bagobe makambo ya boye epe babanda kosalela yango bandeko ka nde nauti koyebisa bino certainement ezali habitude moko ya église wana par rapport à révélation au pasteur na bango azwa parce que ba église lelo ebele lelo ekoma otambola na révélation moko songolo omoni ntango nzambe abengaka nga alobaka na ngai fona sala boye eloko boye et pratique wana etikala libela na église et pourtant Dieu n'est pas dansant nzambe na biso azali nzambe ya diversité nzambe
il y a multisystème, s'il faut dire. Donc, c'est ce qui veut dire que à ça, là, on a bandé belé. Mon son a le multisystème, tu vas sur la rampe, ça, on a le mondain, on a païen. Pourquoi? Parce que on a le multisystème. De l'eau, on a dit, là, ça a multisystème. Ah, franchement, Congolais, Congolais. Et les amis, Nzambe azala un système mon côté. Na Bible formule ya lobiko ezate. Nulle part na Bible Nzambe appelle ça formule à lobiko. Que soki mutu alinga bika na cancer, il faut amela masuba. Soki mutu alinga zo libala, il faut ba sukole na mungwa ezate. Révélation et eza eloko oyo ekoya n'importe quand, n'importe comment. Et puis ndenge Nzambe moko asepeleli. Nzambe azana formule te. Nzambe azalaka carré te. Tango Moïse alingaki akomisa nzete habitude, Nzambe akonfondaka ye. Nzambe ayebisi à chaque Moïse ando sala miracle mingi na nzete bande kotoyebi. Akabola mer rouge na mai na nzete. Et ba miracle belé na Égypte salema na nzete. Banyoka babima na nzete. Et tant ba komi na désert Nzambe ayebisi Moïse, tant peuple zo lela, bazali na maïté, Nzambe ayebisi Moïse, parle au rocher. Moïse ole akene ko parler na rocher, bandeko. Moïse ake ko frapper au rocher pe sans Nzambe kanda. Et ça moko ya bakoso Moïse akota terre promise te. Pona nini ya mesana na système ya nzete. Dieu n'est pas dans le système. So bomoni na église moko songolo. Bango bazala na formule ya lobiko. Que kuna po bika il faut huile. Kuna po bika il faut maï. Kuna po bika il faut parfum bandeko. Ezali bonganga. Ezali abomination. Dieu peut révéler à l'homme de Dieu de poser un acte de foi. Attention qui est arrivé. À ça là on a quelques bateau belé différents na ba différents moments et ça problème était mais que un système ezalaka il faut ba sukola yo makolo il faut ba sukola yo tondolo biloko wana c'est pas biblique et plus grave bandeko soki mutu onza mutu o ana conscience onza ba pesi mayele pe bo moto azo respecter nudité ou encore azo zala na ba limite. Na babiloko lokola mutakala et consort combien Nzambe ou apesi mutu mayele wana. Le Saint-Esprit est tellement poli les amis à kokite ko bafouer ba valeur mususu ou encore ko briser ba benga ngonene ba ligne donc tout ba bordure na sens que Bible est moko epekisi par exemple moi si Moutoko simba moi c'est moutoute. Paul aloba je crois na 1 Corinthiens na chapitre 7. Tant aloba mabala. Alobi que chacun ait sa femme. Nazo permettre te moi na mobala simba moi na moi si. Sikoyo wana kutu ezaka ko simba kaka. Ko simba na cadre te que soki non. Ko simba dans na cadre que il faut respect zala. Sikoyo mutoko mati na niveau a ko sukola mutakala. Ya mutu ou encore kosukola mutakala na miso ya mutu soit des pasteurs et nzamba bete la mambona maboko bande ko ezala raté lelo na ba église ebele ba sukola batu. Je crois 2 ans passé na sala ki émission mon na chaîne na awa na ozongi se émission wana ezaki na décembre ya 2021 poto kota 2022 na décembre 2021 poto kota 2022 zela décembre 2022 poto kota 2023. Et là, moi, bongo. Na Ghana, il y a un pasteur moko, ba sukola bandimi. Et bandimi, moi, j'ai basi, bassin penza ya munene na kata église, ba mama balati maputa, na se et l'orote. Tango ye, au koti na bassin munene, au longo lili puto, koti na kati pasteur a sukola, silisi, bazu ba tche esu, ba pangusio, et puis ba pakolo mafuta. Vidéo penza vidéo, et ya na chaîne na ngai. Na rolukango na rozongi se mission wana. Babiloko oyo na ba église ebele ezo salema. Tant ba mamba combat ezaki na ndongo, ba combattant plus ou moins 6-7 ans passé na France. Ya na passé à mo ba betakaye na ba combattant.
video wana so na luke na YouTube na omona ngo na omeko luka ngo soki na oza na temps na osongisela bino ngo pona nini pasteur wana ke na basambela kaka nde bazalaka na en contact na bandimi soki pe mundimi na ye soki pe bazalika na fala ke bondela pona mama moko bayokani akoya na ndako mama wana na butu tant mobala mama na oke musala parce que mobala mama na bando sala na butu ba congolais abiso no problème te na oya ba 20h so ba 21h comme ça na osala au service ango fala sukola na kata baignoire et puis aebisie azala na 20 voilà le système ba 20 na bande konga na ebité so bazwa ngo wapi na ebité na Bible c'est vrai et na tanga Bible nyo sauté mais personnellement en tout cas na kata Bible na yokana lisolo ko sukola butu na 20 na ebi mungwa na ebi Elisa senisa mai na mungwa et puis eza eloko o ezonga mbale belete kande na utelo bala bino nzamba ko révéler mosala na nzamba ya bise pose un acte de foi. Je suis dans le prophétique, il m'arrive des fois le Seigneur me dit prie pour telle personne par rapport à son cas na biso okendeko pose un acte de foi soit mai to bondeli pona mai et nzambe a créé miracle encore ça surnaturel selon que le Saint-Esprit va mettre cœur. Mais c'est pas que tous les gens, non, je prie aussi pour des gens sans leur dire quoi que ce soit que soit mungo to mai to mafuta to sambeli normal nzamba bikisi mutu. Mais il y a 20 bandeko na Bible na monate. Huile na yebi même Yesu salela huile. Yesu a sambela pona batu a oenya bango Bible zolo bana biso. Jacques ils ont recommandé que prier pour les malades en l'éloignant d'huile. Bible zoloba. Mais recommandation, il y a 20 bandeko. Na ebite fona bandela otanga sous Bible bien na luka bisika ni basukola batu to pe basukola ba mama na fin. Parce que pratique on comme moi mingi. Bandeko tata wana ya na ba 20h nde ba yona ina mama na biso wana. Nzoka nde balalela ki coussin. On dirait mobile na ya banaki kolandela makambo. Bandeko bayela ye bakombata babeta pasteur wana kombone kimingai doyaki bandeko mwana mobala sukola mwana mwasi de vous et moi de vous et moi soyons les gens quand on est na tous à la banto mwana mobala sukola mwana mwasi mutakala s'il vous plaît mwana mwasi aza déjà na bilembo na nzoto bozomo ba cholestérol na sima bozomo na to le vivi do ayebiso no tikala mutakala kota na mai asukolio asilisi et puis aso pakolio mafuta boza sir et ko suka kana ko sukola wana a parole mafuta pe suki na okande ngona a ko vibrete eza pasi pe mawa e ba mame belé ba prophète ba tchétché ba zemi likolo ba makambo e belé na banda na ba bazala baba na 3 4 5 6 mi baleza ya prophète tokende wapi ndeko mwasi moko prophète alalae au nom ya onction yango tango na ebisa bino l'autre fois faut tanga la Bible et puis faut sambelaka batangeli ba écriture batordre en sens tellement azali enraciné te na makomi na molimo pour comprendre à memami azali un problème d'infertilité prophète alobi na ye non il te faut une onction vaginale botande babongisi yango boyoka kombo onction vaginale siko moto akoyoka kombo wana bandeko soko oyimamba nzambe te et au terroriser yo Tsambalola Seigneur aide-nous et terroriser yo onction vaginale andimi pe ba oindre ye ba sale onction vaginale tina suka yango et suka kana ko oindre te ba oindre ye bien bon mikolo bo comprendre c'est ça et là on dit les osala bandeko na biso bandima maamboyo. Je vous ai expliqué, je vous ai dit que le prophète Bozomona ya ba pratique, le pasteur Bozomona ya ba pratique, il ne travaille pas seul. Et zalaka moral ya pambate. Ce sont de bons parleurs, c'est vrai. Baza bato ba convaincaka, c'est vrai. Ils ont l'art de convaincre, mais aussi basalango avec la puissance des ténèbres. Bazoko envoûté nango batu.
envoûtement et ça la neti kwiti ya masanga muto alangwe so boyebise o eza rouge boyebise non eza jaune muto ana kwiti so boyebise keba wana libulu aokendeka na libulu wana na yeba témoignage récemment na ototanga na news un jeune homme même pas une semaine il y a 20 ans akufi na autoroute ana ko rouler na 90 miles à l'air balo ni oui, français et anglais, certainement, bateau va comprendre. Vitesse autoroute est sous combien? 70 maximum. Normalement, ils ont 60. Vitesse penda sous ka recommandaka, ils ont 60. Mais ceux qui ont exagéré, je crois qu'il y en a 70, il y a 70 miles per hour. Mais il a roulé na 90 bande kodo kende sa contrôle. Pourquoi? Parce que azali na kwiti ake bête à poto akufa sur place. Kwiti emonisa mutu makambo contrairement certainement tango ya okumba wana amona risque na otambola malembe et pourtant aza ko pumbwa lokola avion bande ko envoûtement et fonctionne ndenge wana soko za envoûté yaya osa makambo sengela ko sala te oko sutuka tant satana si atteindre objectif boyebi bato ebelo baboma bato surtout na bapoto so bolani le bo kaka non j'entendais des voix mais ba voix na eza ba voix ni ba voix na ezani eza ba possession na ba oppression mais limo zo contrôler muto ezoko loba na yo osa makambo tu fais des choses pas de toi-même pas na volonté na yo possession nde lelo bomona na ba église ebele bandimi baza possédé baza envoûté tellement que ba maman na botala ba age na ba mikolo siko yebisa maman na keno makambo wana eza biblique te passer wana zando kito azokosa bango mais aofinga yo boko soit boko bunda combien ba bundi pour ba pasteur combien ba ngana mona même fille moko akenda plus loin ba scandale ka ba pasteur ba sala ka awawa bazongi si boy paquet boy eza je crois période de mambo Eliane pasteur Moïse Mbi Eliane moi moi comment penza na Facebook alobi abingai ata boyelinga ba preuve ata bokangi mi na 60,000 basi aotikala pasteur na ngai na olingai kaka na okendeka na église na ye eza moko kaka ya ba exemple par rapport à maloba ndeko alobaki mambo Hélène toyebi ke ezala na mambo lokuta o babakisaka bon c'est vrai kozala ta mosusu mwa connexion mwa liaison ezalaka me mambo ebele ezalaki wana babakisaka ya lokuta parce que lia na bota pour votre information po ya lobe bakate batrompe akobota suta bando réglera 12 fois na soki na moi donc babakisa bamama mosusu bref toza kuna te mais matozuka maloba ndeko mwasi alobaki yana bato oyo bakoma ndenge mosusu bakoma pena ndenge mosusu pourquoi le gars fréquenter babisiko esengeli te il y a des églises qui sont banda kwa nganga est-ce que mno mona suba nganga batelema na bacoin bayebisa bato lakisa loboko sala boy ezongisa boy ezala asute bango nyonso balata ba cravate na ba veste basimba ba bible nde bango na bomona ba infiltrer ba église parce que banganga boyebi à chaque fois bando qui n'est pas banganga bando ko recommander ba maman o sala ba rituel bando ko yebisa ba biloko o tozomona lelo na ba église o kanganga fa sukola yo nganga fa bimana yo so linga peso chance so ngozo nguya o attracter mibali nde biloko bozomona ezo salema lelo na ba église eza pasi bande onanga eza mawa bande onanga eza pasi eza vraiment pasi eza penza mawa et banganga wana lelo bandeko ba infiltrer l'église de Dieu baina ba mambo na bango wana ki bonganga or na ndako nganga so okoti bandeko bima ndenge elaki te foye bango il y a ces églises là oyo lelo bato bele batiki ba vie kuna atoko bima
obima physiquement, spirituellement, aux alliés, il te faut délivrance. Aux apenda conscience. Moi, j'ai fréquenté pas mal d'églises. Na kenda na recommandation nzambe mais à un moment mutune tane ka moto. Pasteur après ko bunga nenzela. Église moko mususu. Parmi les églises on a les cas, je crois 2 ans après nga kolongwa. Na lotandoto to se retrouver bomoni système ba village ndenge ezala bomnde nde total na ba film ndenge totanga na ba classe wana ba système ya ba clan et ya ba empire na mona elo mona titozali na kata ya enclos moko ya lopango moko sko passer à église wana yene mutazaki neti coutumier na trône sko biso neti ba sujet na ye mais wana na auto wana na longwa déjà église 2 ans passé na comprendre que spirituellement impact des ananukaka et il me fallait des prières, il me fallait des sacrifices, il me fallait des renoncements, il me fallait des confessions pour na nini pour na katalien wana yango na olobana ndeko moko azolandanga bakenda église na loyengete ata ba invitation ka keno ba invité au kende prie avant d'y aller au keno le kambeka pamba parce que aujourd'hui il y a des églises qui sacrifient les bandimi. Moi, peut-être dans le prochain numéro, on a un numéro moussous. Il y a des églises qui ont sacrifié les bandimi. Il y en a passé en moko. Na autant à comboter. Parmi les passeurs, il y a des na public, na masse, na vie belé. Il y a Congolais na Congo. À international. Assez à l'oba likolo a cher. À l'obi que la chair sert à communiquer la vie et non la mort. Ce qui toza na matanga en église, désolé, na chair va communiquer yangote. La question que moi je me suis posée, bon, moi si na okufa, to moi na ton ndeko, to membre de famille parce que liwo ezanzela mutonyoso. Barolo bango likola chair, vous savez pourquoi il a dit ça? C'est une stratégie. Parce qu'il y a que chaque semaine en église na bato bakufaka. Si ko soki bino bobani ko pesa ba sangwa ba mawa chaque semaine il kola cher mais attends et comme appelle à un moment ba remonter na église et to bima to kene parce que bat ba kufa miko nyonso il y a ba stratégie mais si ko tel meza ba église o ezala na ba 15 000 membres 12 000 membres 20 000 membres moi boyeba ezate pour imaginer église à 10 000 membres yo boyeba ba nyonso ba na église so y frère songolo pakala o boyeba nite bo sola ata kufi yo boyeba te donc pona ko bomailo ko wana fallait eleka ndenge wana na passé simple ba mambozo leka lelo na ba église bande kona ngai kandi na bisa bino to bana osala be biso milaite ya mikuse juste to lo bel essentiel pour bino besoin conscience na beti li société zala moi si to pe mobali ya losambo pe ba ko tanga makomi ko méditer li lo bana nzambe yango nde muto kopesa yo muscle yango muto kopesa esprit na yo force na puissance oyo kosala ke okokako résister okokako discerner okokako comprendre danger ya moyini boyebi ntango tolobaka te ya faible d'esprit ya aza forte ezaka po anini ezaka likambo esprit non siko eloko oyo ezonourrir esprit ya un chrétien c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Tu dois développer la vie de prière, la vie d'intimité avec Dieu seul batinda yo te ezaka te na église sokei to ba biso fungula verset boyo tanga to non yo moko il faut en habitude wana na ba routine wana quand ndenge ozwaka temps ko vandela maboke pendant 5 heures du temps surtout so ba jour qui joue wana pause jour wana ozana esika okende tozana lo osala te de revandela no YouTube vandi na ope journée mobimba mais le lobanza meta musuba osengoka 15-20 minutes ça dépend au méditer au tanga au sambela ta musumo 30 minutes ta musumo 1 heure de temps mais eleke bele na okokate maman papa okolendisa mandenge nini okoma fort ndenge nini okoma beton ndenge nini obota misisa ndenge nini e oza pasi pona yo e ozala pasi pona yo ozala kaka na molimo bebe okola te or esengeli okola na molimo so ozokola te yango moni bobanda osakana na yo
banoko sakana na yo na ba faux prophète na ba jemoro boye parce que tant envoûtement roya ozala mayele mo comprendre te o kamwa ndenge nini he ba ozona mutambo mais yo mo après ozongi osimbi moto lobi mais na pose na sali elo ndene mais et comment ibonene na bande on a c'est ça yango na lobaki ane o les amis tozwa temps et on mega ko expliquer bino makambo parce que étant église dans l'église de Dieu et sengeli to milengele pona besoin ya mwana na moto et sengeli to comprendre ba ange ba makambo o satan azo sala pona oluka ko séduire pe ko isa ba eli. Donc tu as tout intérêt ya ozwa conscience ya robaki sa connaissance. Bible zoloba ce que Dieu préfère dans l'homme c'est la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que connaissance est un pouvoir, est positionné, est situé. Si vous avez la connaissance, mon peuple périt faute de connaissance, dit la Bible. Au kufa, kufa lokola mboa, au kufa lokola ngungi lokola nzinzi. Et pourtant, yo esengela ki ozala rolenda, po olendi sabatu mususu. Pona numéro bande osuka awa. Ba mama ba kosukola tondolo na 20 selon recommandation ya mosali na Nzambe et pona nini po ba attirer ba chance. Nzamba pambolanga bino. Ah mon Dieu, il faut voir cette vidéo. Hey, hey. Tout le monde aime la sima. Si vous aimez la liboso, abonnez-vous massivement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.